bosala kaka oyo esengeli mpona biso. Donc biso groupe Salongo tozali tokozala mpe tokokontinue na kozalaka. Cette émission est consacrée aux 50 ans de la troupe Salongo. Une autre icône vient de faire son entrée, je l'ai annoncé tout à l'heure, Maman Bolingo. Maman Bolingo, Toroté, les matins, Maman Bolingo. Il y a peut-être banda depuis Monansous. Avant Gaï. Avant. Maman Bolingo, c'est avec honneur que nous vous recevons. Puis Sotoroba, Sawadika, Ozon Sara Dika, Sawadika. Ah, Maman Bolingo, tu as mieux pensé Vandawa. Tu fais sur le micro, Nayo. C'est quoi, Tata Lobo? Il faut ça y est. Dis qu'on est là, c'est pour moi, c'est ce qui est visité. Et quand on a la barre, on va batailler, on dit, mais pour ceux qui ont battu, après ça, les bons de bataille, on battu. Pour moi, on m'a payé. Il faut tout. Ça va dire que ça, les salutations à Thaïlandais. Bapé Sarasso, beaucoup de Thaïlandais. 15 fois. Ça va dire qu'à 15 fois. Bon, bah ça le roi biso te topé sene d'ambo tembala moko te bango soki to kutani 20 fois mais tu connais le salaire. Non, c'est-à-dire que la personne ça va dire que son abimi to kutani no sous libanda na peso sous ça va dire et comme nini et ben les boy mais ça bien to servir bino ni maman to servir nini romela Ata vitalo. Voilà. To bandana reservir maman. Toza micro na yo koti troupe Salongo na nini. Pour ça moi micro na yo pour permettre biso to zoyo. Merci à Junior Lubangi et à Erné qui nous suit depuis quelque part. Merci à vous. Maman Boli. Ouais. Au koti Salongo na nini. En tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup. Papa, je te fais ce couleur. D'accord. Bon, nga na koti Salongo en 1980. 80. Ouais. Donc la même année que Papa Massoum, Papa Massassi. Nassanza aussi. Ok. Moi, je suis qui na nini. Moi, je suis en 75. Je pense que pendant qu'on parle comme ça, fils et fille va illustrer l'image. Il y a. Moi, c'est dans les 80. Dans les 80. Les 80. Oui. 75. Oui, c'est 80. Et c'était à quelle occasion? Comment est-ce qu'on t'a découvert par le réalisateur pour que ta troupe Salongo? Ah, groupe tango na koti groupe Salongo. Le réalisateur Ndongo Lobi, le fondateur du groupe Salongo, alors a découvert Kingai Kaka na écran, na figura qui na pièce moko ya groupe Salongo. Alors pour la petite histoire na Kolobake, na yaka na groupe Salongo sur invitation à l'époque, il y a Masevani Seva. Okay. Qui était assistant réalisateur et à Chitengesana. Okay. Alors à l'époque Chitengesana a tiré un groupe à Kendeki parce que Azalaki conseiller et pas le ministre Ngunza Karlibond, les Razaki premier ministre. Alors Chitengesana Azalaki comme conseiller na le wana to invitaki et pas na biso ya yananga bande konyoso to invitaka groupe Salongo mobimba boya na ndaku to fait tellement que to zalaki ko linga bango to zalaki ko sepela na bango et puis moi nanga o nazalaki na ye nanu na nzoto azalaka na mwana muke komone tumba. Alors Odipe asalaka rôle moko ya Tumba Zazu. Tumba Zazu azaki mwana musala. Sikoyo mwana ngo pele ko komone Tumba baza ko bengeka Tumba Zazu. Alors to bengi bango to vandi ensemble to meli to le esili. Masevani était aussi là. Tant bazongi ngape na sinavani nanga na ndako eleki à peu près 2 ou 3 semaines. Na moni Moi, azalaki moko ya ba acteur ya groupe Salongo, petit Moi aye po ya azalaki mwana mukepe par rapport à batu nyonso.
aye wana lobi na ngai alobi babengisi yo oya kofigure na pièce na ngai ngai na joie te balobi yaka kaka ya komeka yaka kaka babengi yo mpona en guise de récompense ndenge boyambaki biso boza na ndako alors ya kofigure na pièce nalobi na petite sœur bon petite sœur cousine na ngai tozalaki na ye nano abalaki te mpe asona masa akufa mpe nalobi na ye ngai teke na kokenga moko te yaka tokendeka biso mibale mpo na kokoka na ngai te nde tokei na ye tokei na ye Masevani alobi tu vas jouer pour jouer na pièce moko naza na monter awa ya bon ça va na ko jouer apesi nga pe rôle apesi pe leki na nga wana rôle to jouer je ne savais même pas nini yango elekanaki et après tozongi na biso pièce pe eleki on se rappelle na komba pièce yango non pièce on ezaki non citoyen PDG. Ok. Vous êtes un figurant. Ouais. L'air eleki. Zonga de intéressant ne pas ya zalaki alandaka ka. Ngape na zonga na nga na fanda na kitwa na ngai ti. Eleki pe mikolo na moni ye ayekoya. L'air ayekoya azaki na besoin na rôle moko. Ou incarné, oui. penyaka soki boye azalaki bon te ye aza actrice na biso te me tozwaki ye kaka baexplike yo alobi bobengela ngai nde baye kobenga nga alors loko tozalaki biso mibale ngai sikoyo nazongi petite sœur batiki ye toye azalaki komonte pièce ye moko sikoyo apesi nga rôle apesi nga rôle na joué tant on a joué ça n'a pas ça idée moko place wana c'est-à-dire chitenge sana azalaki kokoma scénario na ye azokanisa moto OK donc rôle wana ezakaka ye mutakobeta ngo ka okanisa yo kaka et soki yo zali disponible te au BBC makanisi na ye donc il faut en revoir encore pour na oyeba qui peut remplacer. Ah, voilà, donc c'est comme ça. Donc na rôle wana esengela kitango ya mona coiffure na ye. Coiffure neti balengi la ba mwangi la supu, ba mwangi la mwasukali ya gato. Dozo mona ndenge ya goda zo lamba wana ndenge zo mwangi la ba tomate na pembeni. Alors donc ya mo rôle la salaki esengela kake yende mama bolingo a jouer. Donc c'est quoi a maintenant qui kaka na personnage wana. Ele kambuza important na mute na mutezali ngana mamu santo oui vite que mamu santo azaka là zoto on continue là voilà oui bien ngana mamu santo zela voilà tala ngana mamu santo za tata moko mama moko aza grande sœur nanga propre au moins tant il azwa ki révélation na wana akeneki ko s'installer quelque part mais aye ko zwa ngai po azaki na besoin ya mutu moko asalisaka ye le na kei kuna a initier ngai pe donc siko ye azali wana mosatu mbala misato ngai mosatu mbala mibale parce que amonaki mutu mususu akako zala ne pembeni na yete mutu azali pembeni na ye ezali kaka ngai ya mwana sikoyo ye azali wana toza batu mibale na mukili mobimbo bazanga masumu ezali ye na ngai bon ya mama mingi tozalaka toujours ensemble mais obi ke kolonga na longo pa na ye donc ezali problème moko monene parce que akomona te nani yango akoinitier lisusu pour baza ensemble donc tout le temps il faut nazaka pepe yo zaka maloba moko vraiment esepelesaka ngai vraiment nalingaka boye moi j'aime ça so namoni boye mala courage chérie oyebi musicien mo ayemba à l'amour il y a pas de calcul oyebi mpona obi ndenge wana yo mutu oyebisanga utotela oyebi nayebi te be yo yebi tobeta liso biso mbalete obi ndenge tozovivre bo bacouple eza ebele oyo bacouple mosusu ezali officiel bacouple mosusu ezali officier mais naka na souci moko est ce que yo mwasi so bozovivre mobali officiellement te osala ekobo te yo mobali so ozovivre mwasi officiellement te asala ekobo est ce que ça sera péché te chéri wana biro eza péché te
Bon. Ce que je vivre na moi si on peut se les mbongo te besoin vivre quand wana ils a péché hein il est banité ils a péché mais ils a ka yanga na yote ngai yanga na yo ezali mokano na nzambe parce que yo moko mona ki ba révélation ndenge ezalaki na matadi yo kaka so balakisi moi ne yo pe balakisi mobali na yo ye bongo siko ya biso ezaka mususu ezali o wana ti Ah bon? Ya biso eza mususu en tout cas bien sûr Rina maloba vraiment. Donc ngaza mobile liboso connaître na vie na yo. Casse. Ah. Mais dans ma tête, je sentais une différence, chérie. Oh. Chérie, c'est quoi encore? Oh. Mais toi, sur la chambre, elle est comme si on roulait là. Hein, maman? Enfin, excusez-moi, peut-être que je vais retirer parole. Quoi? Redresse-toi un peu. Ma chérie. Au moins, les choses là, moi, ça me fait de la peine. Moi, si je suis là, la mission, chérie, c'est quoi? Mais explique-moi, explique-moi. Vous copier, non? Ah! Ndengenin, chérie. Redresse-toi un peu. Zongana. Ndengenin. Non, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Tiens. Alors, Bissot va te voir qui est le monde est méchant. Ce qui Bissot va te très méchant. Pourquoi tu ça acte non, chérie, cesse de pleurer. Ça c'est le passé. Non, Ngai. Donc on a signé Ngayo. Naku. Yo kama nyoso wana te. Donc ozali wanga ya motema pe ya mabanzo. Ngai na yo tukokonda ti mokolo ye mokolo au kabola biso. Chérie. Cesse de pleurer dit. Maman Bolingo, en parlant de Chitengesana, yo définissez quel ndengeni? Chitengesana azalaki un homme exceptionnel. Ok. Parce que ce qu'on y était, on traiter de tout le monde. Ok. Nandenge masasa utukoloba. Donc azaki mutumoko boso fanda na ye. Mais il y a compris ayibi ko tide bino nyoso mais bino penza po boko ta kati na yebo yeba ezalaki po yeba ye penza donc c'est à travers musala o biso to ko sala o to ko cet homme c'est un génie. Parce que moi personnellement na sala ki ba étude ya te ke na kota ina to na ye ko kende ina après juste après sa mort. OK. Na ekoluka moyen na la formation kuna pona comme scénariste et tout ça parce que avec yé les réa kufi de monika groupe salon kufi nzambe ko pesanga makanisi ya ko sala ba pièce pour que musala oyo ngana hérité pa tato éthical mais na lobi yango lelo chose moko étonnante na lala na pongi na vandi nazomekola kosala scénario nazomekola kosala scénario ya sakufi
namoni ye avandi quelque part neti likolo wana aye azwi papier na nga azwi papier wana atangi ti nanga continue ainspire ngai na biloko moko boye soki moto akokoloba alobi te eza kisi to kindoki moko boye apesaki ngai na butu wana ntango nalamuki nabandi kosala bapiese nabandi okoma piese nakoma piese oyo nabandaki nango ezalaki eloko tosalaki nini oyo zobazoba zobazoba tosalaka yango ndambu oyo basali interview epa Jules Kidinda na nini wana nga na continue na suite ya nini wana allez c'était parti na ndenge wana alors ye penza azalaki mutu moko okoyeba te asiliki okoyeba pe te ke azoseka parce que koseka na ye soko aseki titenga aseki mokolo wana bino nyonso bokobima libanda bobandi osekaseka parce que azalaki motu moko te asekaka pamba okoyeba te eske aza na kanda ndenge afandi wana aza na esengo donc mais soki oza sur scène asapesi yo rôle eke yo moto okoincarne rôle wana komeka kosala faux pas te parce que na lere wana pesi osalika faux pas akoganga te akoloba no eloko pe te ti osali osilisi lomi na ntongo ozwi mokanda lettre ya nini kende na kopema parce que oyo ngai nalakisaki oyo eza oyo osali te directeur bon bon ozelaki mpo kende na kopema alors aza mutu moko neti maître ya classe soki boye lere wana mofandi bango bazosala bablake kaka ti te esa na pesi elongi mutu na place na ye mutu na place na ye discipline moko oza nango ide te discipline moko oza nango ide te yo okoya kuna te koza yanke bongo nango donc mama na yanke ezalaki et puis azaloba abi groupe Salongo c'est pas les diplômes d'état des papiers, moi je suis un. Non, c'est du travail. Le travail. Le travail, moi, c'est. Il y a moi, bien travail, mais arrêtez, c'est le travail. C'est-à-dire, l'artiste doit aider son metteur en scène, son réalisateur. Oui. C'est-à-dire, Pesio, et là, il y a 3%, yo matissa, on a 7%. Tout ça, là, qui est yo, Libala Yamakam. Libala Makambo va nous illustrer aussi Libala Makambo, on voit Lipati et Lombe. Si fille, Landry Fago peut nous illustrer. Libala Makambo. Libala Makambo est comme maman qui pose 3 épisodes. Ok. Parce que tu as un peu compliqué, je peux dire, Tobi a un esprit. C'est-à-dire, au commis pièce, il y a 10 tableaux, il y a à supprimer 7 articles à 3. Ok. Ando pe na opportunité pe boko ma pièce. Comment na yo? Oyo moni ke za pièce mobile. Mais pour na ya za 2 tableaux. 3 tableaux qu'a retenir ça non. Suite logique c'est pas ça à barrer. 3 abi recommence ici. Prends ce premier tableau là, c'est bon. Non, créer un autre tableau ici pour Naboui. Donc au monde a changé oyo kanisa. Alors, tango Libala Makambo et Lombe ayenango. Elombe. Babundani nango pesi 3 épisodes. Ça c'est un rôle principal, il y a PDG. OK. Dans un carnaval wana et ça là que Tobi Matina 10 épisodes. Oh. Je ne faisais que créer. Parce que y a pas autre landelanga pour asuk sanga l'état kanganga kaka. Mais n'est nazo créer l'état zo kanganga te tokenda 10 épisodes d'habitude non. C'est ça toi même ce moi dans tout souhait qui y est mon takomaki. Oui. Yo participé à mon tout Non, mais maman bolingo yo participé à mon tout. Oui, la joie na mon tout. Vous avez un rôle ni na mon tout. Mon tout nazara moi c'est Chaba. Moi c'est Chaba. OK. OK. Et puis à Linga, maman à Linga zaki moi si ya c'était pas Mabako, c'était pas Mabako. Non, Azaki moi c'est à Inga. Oh voilà. Voilà. Maman bolingo, mauvais souvenir ni otika non na troupe salon. Na koyi koloba na groupe Salongo soki naza mama bolingo eza pour na groupe Salon. Ils ont bon souvenir. Ils ont bon souvenir.
Oui, ça comme moi passe dans mon thème. Oui, ça la kanga passe ezalaki liwa na ye. Liwa ya papa Chitenge. Ya papa Chitenge. Ça la kanga passe makasi. À tel point que zolo bakaka que tout tika kaka musala. Mais après liwa ne bo katarana on to continuera directement. To continuera donc to sali matanga sili ti to yeko bandela pe lisusu sala. Bon, est-ce que tu as la question? Non, non. Wakina Djambi. Parce que tu as Djambi. Oui, on voit. Tu as Djambi. Djambi peut Azaraki assistant na EP, mes caméramens. EP à Satika Bisso. Tu as Michel Djambi, oui. De tu bandaki ko continuer. Na vie ko dit pe Azalaki, donc tu bandaki continuer. Mais à un moment donné, ba mes ententes kotaki to tikali sikoyo parce que les entre bino acteurs non na l'air on a hier avant akufa to salaki groupe salon ezaki asbel mokobo mais na kati na biso il y avait kaka opposant moko ezalaki kaka vie ko dit azai ko lingate alors na tango sikoyo wana ba contrat ebele to zalaki nango ezalaki par rapport à asbel so biso to zui contrat to ke nango na RTNC. Alors lui voulait que ma camion soit na ezonga na RTNC alors que zaki na protocole d'accord auto signaki na RTNC ponani ndeto komiko et komiko bendana to bandiko bendana komi pito pale bino na bato RTNC te bato RTNC sanganité parce que il fallait que tous en continuité ya ba makambo to zaki nango mais le sikoyo biso côté source de revenus ezalaki kaka ba sponsor tozaki na on a l'air wana kasi le yazaki tozaki na Marsavco tozaki na Bralima tout ça mais il faut te perdre biloko nyonso wana au détriment ya nini alors to yokana ki penza te ne biso to bon moi personnellement me révolter na lobi bon na koti na nga na sala banjunji na bande na ngai na bomengo sikoyo to komi ko sala ka banjunji nga biso ya poto tout ça yes sikoyo nde ayaki sikoyo pour a former groupe mususu on a bien quoi dit il fallait former groupe mususu pour bana ko travailler na RTNC Akiwa mo ya yebate ke yozo ya lelo. Ai batende. Ha? Ai batende. Siko yo zo lelo ndako ya koka. Na bando benge telefone kanga mina zo bate. Ah. Ah, moi on salate et le côté. Oh mon Dieu. Toza ndako wapi? Alinga. Namoni bato te. Mutu na zate mais na ndako pe biloko ezate. Est-ce que otali ndako wana? Ai batende. Abenga ki. Lobi to bando sa téléphone ti ba 2 heures. Alinga. Mama ni yawa zo. Ndako polele eloko ezate. Mama. Mbote mama. Mama penzanga penda petit na ya quartier olongola kinga ite nini nani alongwe allo wakende wa mais papa masasi yaki na mtuka munene ya bimisi biloko ndako ndako eza polele tala mutu te asoki fongola awa wa déjà kutu azotia couleur awa vitre na baba mota kota na kata na mutu déjà a libérer biloko nyonso basongisi les garanties mutu pas juste mutu akokota lobi awa wa nga on alobi comment sert nanga ko longwa boya la kinga ite eloko moko yo peza omoni peza ba yeko to biloko kosa ngala kokosa mama nanga biso totala bia bino boy yo boyo kana kile bongo ngai to koyoka na ndeni mwasi na mbali bayoka na ndeni ngai na zo ya lobi ma papa esili eske ngai na kaiti le ngabi anala kata mama hapo abimi awa wala kinga ite peut-être mukolo nda kwa zu awa wa msongo sana ikani biloko ne nzambe nga na sambwe ata place yake na yebi nzambe Chalongwe ayo yebite. Kana yebi na ngelo côté petit. Mama linga. Kana yebi. Uzo bani yo mo boy futu eba kana papa. Nzambe.
conséquence ya kozanga koyoka. Ah mais papa c'est ça sérieux tie papa oyo. Ndana kufina zobenga ka telefone. Ala kinga kuka ngai ko ya besika na ke. Nzambe na momoe. Ndana kufi nzambe mobale pesika maladi aliwa. Na moni mali nyosa mokili nzambe na nguya. Nalo lelite. Sala tiki binoga ya. Nikambo ngala ngo samba pe ya wote. Alinga. Nzambe. Combien de fois d'affection de moi mobali? Na kufi. Ah? Ndana kufi. Yo kasi masa sitenga za wana mutu azamu hivi na esprit ya mimi na koto ya ngomo loko. Faire mimi na komo na kalitaka wako mutu bala. Nekende pa mama. Oh ya moni so. Okay. Nekende pa mama kopo. Zonga na mama kopo kendo na kopo wapi? Zonga osibiri ba conséquence ya mutu makasi na sambwe. Mutu makasi ndenge ni mama. Yo lela na ndo basali ndembo na yo. Mutu azalaki mo yibi akoti makala bimi. Donc oya yo mobali omonaki ya malonga nde ye wana nayebi so tika olingi koyoka te lelo asali yo nini basali yo ku zonga oyo kele oluka mama lupango. Retour sur le plateau, merci à Landry Foucault. On va encore compléter le plateau avec d'autres icônes de la troupe Salongo. Je me lève. Moi, parce que même à ton affiche, quand je vous suivais, j'avais, je ne sais pas moi, 4 ans, 5 ans, et c'est un honneur aujourd'hui d'avoir Maman Alinga sur le plateau. Maman Alinga, Yaka Pembeni. Biswa atolobara sawadika yozongi saka adika sawadika Mama Alinga. Tobandisi yo. Maman Karine yaza habituée à sawadika. Maman Karine. Ah oui, qui reta sawadika. Dika. Yo to tio pemeni na papa. Yo penoza mwana suka ya troupe Salongo. Parce que yo na mo ta la pièce mo na zu ya yo wana Mama Mabe. Ya ondo bana pièce de boso bandaka. Yango wana to kotala. Alors maman bolingo pesa Mama Alinga micro. Bakolanda biso bande kwa RTNCP bazokoma. Yves Sikila topesi ombote ya le panier bozolanda biso. Merci également à Kulutu Rono Boisbois, motema ya Noël Mbouja Mabe Boisbois. Mama Alinga, okoti troupe Salongo na nini? Nga. Na 75. OK, donc une année juste après création. Yo kuta banani. Nga na groupe Salongo na kutaka Mabele, na kutaka Monoko, na kutaka Kingo Mwambe, na kutaka Mame Denda, nga 5e femme. Wow. Ba okotaka na occasion nini? Libaku nini esala kokota troupe Salongo? Bana basi mo babande ko jouer na théâtre national. OK. Angélique moi ana cabine avanda na. Entre tous le bateau servir yo nini ya rouge, il y a noir, il y a vert, au Romelo wapi? Yo ponela. Il y a noir. Oui, Maman Alinga continue non voilà. Au lobby nakutaka Angélique abando jouer na théâtre national na Siska moi na tela Mai. Apportez une bouteille d'eau pour maman. Siska za mwana tela donc tela na Kazavubu na Angélique avana na Kabinda na minito bazawa na komina Kinshasa mais mutakufa nde Siska babande ko jouer na théâtre national ndenga lobi ngalinga musalo bino bosalaka alobi okoka ngalobi to pesa ka nyos na nzambe ndesko bobi to mema yo na groupe Salongo ngalobon likambote mutamema na groupe Salongo. Pendant ce temps, Landry faut illustrer scène il y a moi dans tout ça tout mon Maman Alinga et ça il bien oui Maman Alinga yo bete na solo. Si quoi na nini ayo mema na groupe Salongo amema na tongo na RTNCD. OK. Oya Willeria. Oya Willeri. Ya kota Fatima. Ndeto yo kuta na siko na directeur. Bon, directeur bisinga bon likambote na ndimi me kende bongo oya répétition ba meminga na répétition ezala lendi. Répétition kokoma nga na komi boye.
no mona ka bato musu bazo bude banini nga pe mote ya mokusi na vandika na lobe na ngwa do bude on époque wana mabele belote kana répétition wana a otala nga misu mabe ngabi ozotala nga bopwana abongo batalote yonana alobi nga pe na za mutu kwayo sikoyo apesi nga batem se zela tango tobi sikoyo bomengo alobi me na nani monoko alobi kasi ndeko na yo te ngabi ndeko na ngai ya kokanela ngai te ndeko na ngai tobota mama mo tata moko boyo mo otala nde monoko azalaki donc moyen te tozili tanga obima ba discussion muke monoko ye oloba lobi wana ndeko na yo tika kaka na tiki nde toye koyebaki ya aza ekolo bonga pe ekolo bo to famille yango wana mais à un certain moment on troupe salon na lungwa troupe salon nga moko te OK po moni ba makambo su na kati ya famille nyonso balobaka te po basoyi mosusu baza mosusu omeli mosusu obwaki merci mais biso toya bomoko na bana biso na bandeko na biso merci. Bala kitaka bisobo yoto. Nenda luba kisoko moni badengi babuma muntu kena kukota. Mama bituma. Soko leki kaka. Uleki ndakuya misatu amine wana. Bituma wewe tatu ya kadi bivu munene wana tanu saka kamyo ya. Yambwa. Bikana. Na kikukuta yiwa baza kupina. Yekuna za kuganga na bumi Mandela nie. Toka yemo ko aza kukufa. Yo ko bima kuna pina 4e parcelle ndenge. Ngai yo. Na bimission na donc na yo ko muntu aza kudila ngwana na bimidi na pole tona mususu. Yo mama ndo malam te. Mama soki ngai tembe tata wana kufi ko. Bongo yo na karto ko na kero kabla bitumba ba. Na yise ko bima kalfa mo kelo okelo ko tala ba mapangwa ba. Mama makamizala kila kipanda na yo kipanda na yo. Na zuma na kati ndako bandi ko lobisanga bando yake nzo lobisanga kaka. Nga zo ngala bongo te. Kisa mwana kubandika kwa lobapona yoko mama mo bimo boina lobaka ko zaba ata mwana mkete wa bana lobaka. Mama bantu nyo. Kika kelele. Oh. Mo batu bazana ba yese ko batu wala bazana bazaba taba mapanga mutu. So kiruna bazoki tionga ro le pensé. Toyoka pe Maman Bolingo. Maman Bolingo pendant 50 ans, soit Miko, maman. En tout cas, pendant 50 ans, na habité maman ndengo lobi kaza mama. Aza mama na biso nyonso. Mama aza mama abane ebele adanko ya kosakana. Donc webi mboka na biso eza continent. Donc eza ba continent mobimba. Mais mama na mama nyonso ayebaka bana na ye. Alors mwana na ye na kati ndako azo fêter anniversaire. Mama kosombele soso akosala tout bengina ba camarade na ye baya mwa cadeau ya mbula okokisi yango ezanga kate. Lelo ngwana kokosenga na mama yango wana na mama na kosenga ke na 50 ans ya groupe Salongo cette fois-ci. Donc 50 ans eza demi-siècle. Donc to se retrouver maman asala ndenge mama abana sala la bana. Mama a sala la biso anniversaire et koka na dimension ya ndenge yake mama asaleli mwana na ye. OK. Donc quand même ezanga te. Eza obligation. Na yebi ke mama ye moko ayebi ke mwana na kosala les fêtes, moi secret kozala, moi nini kozala. Cadeau na ye pe ekozala. Cela n'empêche pas que baninga mususu oui. Ba camarade nyonso ba mécène. To senga pe. Na balandi nyonso oyo balanda groupe Salongo. Bien que ba mikolo oyo eleki tozo lekate mais toza toujours présent. Toujours. Tozali wana na ba oyo poto na biso awa. Toza eloko moko. Tozo sala ni. Eza anniversaire na biso nyonso. Moi cadeau oyo kozala à part ya mama na papa. Po bango nde bakolo bana bazo sala bana na bango anniversaire. Une banso oyo bayebi biso ba camarade baninga pe bayebani bana classe na biso baya pe na bango pe ba cadeau ba fêter longo. Maman Karine, boyo quand pendant 50 ans boyo quand te ko sala ta moi compte moko oyo baningo baza musika bakoko tinda ou bien place ni bakoko pesa mo eloko yango pour to fêter longo. Donc kala mingi te to lobaki to bandi pa na yo en tout cas toko benga poto le kalisusu sans problème tant tozo bon sama kamunyo je crois d'ici la semaine prochaine toye bisayo ba détails nyo surtout on déjà tozo salango. Alors on va honorer également cette
cette icône encore de la télé dramatique congolaise, Papa Masumu. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Je vais l'inviter à me rejoindre. Lui, il m'appelle souvent Mawete. Il est surpris de me voir. On a travaillé ensemble. Ça va dire papa. Ça va très bien. Je travaille avec lui en 2007. Totunara film mon Papa Masumu. Le roi Bino Boro célébré demi-siècle. Puis on peut ça déjà à l'époque, Papa Masumu film mon demi-siècle. Et j'étais son fils. J'étais encore élève. Et à Zouakanga, je veux vous permettre aujourd'hui de voir ce que nous avons eu à faire avec Papa Masumu en 2007. musika wanga na sala nini makambo zoloba nazoyeba te yo kala onga na koyebisa yo so nayebisi yo nde sima opesi ngai nyana nalobi boye boye mokolo oyo nga napesaki yo bilamba na ngai osukola bilambo ya mingi oyo nabimisaki na kitunga boye yango ozalaki sute na nga moko kuna ya couleur oyo ezokende couleur neti awa couleur wana bon namoni yango te pesanga soutien wana parce que na ndako tozali kaka yo ngai na esengo motu yango kozwa soutien ezali esengo te esengokokanikilanga dikambo mosusu te mama dikambo ya moyibi mpe kaka na sute mama yo ozali na nimero na yo nga mpe nimero na ngai mundele mpe asalaka malamu muntu na muntu na nimero ndenge nzambe mpe asalilaka biso na tolo kasi mama naza kuganga te naza kuluba dikambo ya sute mama tala nanu umitala nanu utala mpe nanu ngai yo ozali na bapampele mutu ngai nazali na basitolo sikawa tukuluvwata ndenge moko mpona likambo ya moyibi ngai nayibaka te kiselansi afika ngai biloko nyonso bafamili bazwa ezala ya kutu na balutu na basoma nyonso bamema bambeli bamema ezala kutu tonga ezala kutu fafolo nyonso na pesa ngai nayibaka te ata bino moko babina ondo olembaka olobaka mpona kiselansi akufa yango nanga nakoma mpe zobakanga yango bazotunika mino ozokanganga zoba yango nanumonaka ngai zoba naza bizoba te likambo iza komonana na meso muntu na muntu tala ngai yawo mama azali na tulu na ye ya pampele musu ngai nazali ya tulu na ngai ya sitolo sika yanga navuata sute na ye aza kuluba ninga na swaki sute nakuzwa ngo mpona nini ata bino moko basalaka bongo mokolo wana oyaki kotuna nga pasi te yango wana sikoyo lelo napesaki kitunga na bilamba asukola na bosa soutien na kanu bende soutien ezali mai lukula boyo ngana kuiba tukona nini lufika nalo likambo ya muyibi tikana makamasulu wazalaka mwasi ya kiselansi nusalaka bongo te na tunio na malembe po nozoganga ozuka kuganga te mpo mukili nyonso yiyeba makamasulu bino mtena atala kudawa tai kudala wapi kudala tena kula zankos mama nga sute na sukina fuati na te kudala ya zankos kuna nini ngai mama mubimba kutala kudala na ngai na te kike ya na kutika mama zaza Papa Elombe, on est vraiment arrivé à la fin de l'émission. Je pense que les embouteillages Kangi Bino, mais moi, Laura Souka Koloba, par rapport à l'émission, par rapport à 50 ans à Bino Tokolobani. Merci. Vraiment, Bolim Bissimingi, na téléspectateurs, na Yumogo Kolo émission. Merci beaucoup. Ngaza na Changu, embouteillage. Ah, ok. Donc, Yangwana, Bolim Bissimingi. Tokolobani, groupe Salongo 50 ans. Tokosenga kaka na bato na congolais oyo sepelaki na musala groupe Salongo sepelaka na Salongo ba se manifester to fêter yango et là notre premier invité ou première personne qui a intéressé le premier congolais le premier citoyen congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président réélu oyo to bundela ki poza la réélu parce que ya biso aza biso au groupe Salongo très très bien
to sengi na ye atala 50 ans groupe Salongo et comme balobaka derrière un grand homme une grande dame maman Denise Nakiro Tshisekedi wa sa yamba biso apesa biso ba avantage monene ya ba soins de santé otobe la soutien ba TV so comédien beli alongola biso ba soni ba humiliation wana. Vraiment, Batala Likambu, il y a 50 ans, groupe Salongo. Nous avons fait du travail pour ce pays. Nous avons redressé les mœurs. Nous avons diverti. Tala ba âge ba maman, tala âge ba papa. Vieux babandaki, bien que mon nid azaki na rétro na ye. Azaki ta sur rétro, ndeko yo ti moi keli ya muke nango ya se. Ya ndoti ya rétro. Voilà, ça veut dire qu'on a une image à moi dans ce soir. Basuki yo donc Miss Mongo, na ba mère, ba jeune d'hier, grand-mère Lelo, nous pensons que ils méritent de la nation une reconnaissance de leur vivant. Tout ça, la titre posthume, le Gozagi Papa Kwedi à Koufi, le Congo, dans ces 4 coins, les liés. Il y a des vivants qui méritent reconnaissance de la nation. Namusala Malam Basali, au les Zaga titre posthume. Et nous pensons que nos compatriotes, Matoyi et Yoki, Suzei Komona, Basala Peloko, au lieu que des mendiants qui viennent, mais plutôt des compatriotes qui ont servi loyalement, avec abnégation, avec un sens de sacrifice, ce pays, s'alerter. Les droits d'auteur, ils allaient toutes les grandes œuvres produites par le groupe Salongo. Bakanisa, laissez tomber. Ça, c'est une espèce en voie de disparition. Moins de 15. Moins de 15. Alors, le talent, il y en a encore. Artiste, plus à zone, on a le fin. Plus à zone, mais la plus. À zone se bonifier. Donc, qu'on nous donne cette occasion, nous travaillons. La chaîne qui nous utilise à diffuser les produits Nabiso et le public congolais base à l'insensibilité par rapport au travail que nous avons fait dans le ménage Nabango. Merci beaucoup. Je sais que Papa Massassi a quelque chose à dire. On va vraiment clôturer avec vous. C'était spécial théâtre de Chenou avec le groupe Salongo. Qui fête en tout cas cette année 50 ans. Et ça, groupe Monaki, le jour en 74. On a suivi en tout cas la dernière interview de Chitenge Sana. On va illustrer ça. Oyo soué nae zalaki que bananae, c'est comme ça qu'il considérait bandeko nyonso bakomilo batata no considérer banabi soué nae za que la vie sociale n'a pas échangé et je crois qu'on a suivi ça ensemble. Merci Maman Bolingo pour la présence, Maman Alinga merci, Président Elombe grand merci, Papa Massassi merci, Maman Karine merci encore, Papa Masumu de toujours merci. Donc le plateau de Sawadika et d'Univers est à votre disposition. Donc quand il y a un souci, appelez-nous, vous aurez votre espace et nous allons accompagner Isolo à 50 ans. Tolobi Nazo Beta sponsor il y a émission RTL Congo Ayoki. Tobi RTL Ambino Bogoya na lokasa na bino awu misabino te. Pokoti lokasa na bino bolo ba maramo borosala na bi RTL Congo oaza premier réseau mboka na biso. Lokasa potanga mona ngamo mona ozela nanu na protocole ozela nanu. Non, chance qu'on a protocole vraiment. On a bien. C'est bon. Donc premier réseau de télécommunication, Yekanem Tofa sponsorisé. Première troupe théâtrale, Yambo Canabiso. Alors on va finir cette émission avec des ovations. Je vais demander à toute l'équipe qui est derrière d'applaudir bien fort pour ces icônes. Et on va filmer tout le monde. Est-ce que tu peux me balancer les images? En honneur, j'ai envie de voir tout le monde derrière la caméra qui est en train d'honorer la troupe Salongo. Merci. On va se lever avec des applaudissements comme ça. C'était magnifique pour moi de vous avoir. Merci à la troupe Salongo. On va applaudir bien fort. Troupe Salongo, on a passé une très bon moment ensemble. On est là. Merci. On se retrouve le jeudi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir, Sawadika. Merci.